Bonjour la famille, bonjour, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour la famille, bon déjeuner, j'espère que vous allez bien. Ouh, les jours passent vite, hein. Les autres comme déjà jeudi, hein. Bon déjeuner, coucou la famille, coucou. Bon déjeuner, ningala, bandikonangai, téléma, allez. Moussala, faut travailler, hein. Moussala, ils a très bien. Moussala, papa, Moussala, maman, il faut bien travailler. Travailler, prenez de la peine. C'est l'effort qui marque les moyens. Na beta libanga pote na zuwa mosolo. Na motoki na yo nde ozwi lifuta. Na balaka bibie, oh la vie est belle. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Pourquoi pas bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, tous un bon déjeuner dès ce matin. Voilà, nous allons parler. Shalom d'aba, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom bisika bizuibino, boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko nanga. Et puis tolobi yenge na bandeko na sia bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. To bosanité bandeko na biso ya ba musulman salam alaikum bisika bizuibino nyosoto. Bonne journée, bon jeudi. Vraiment tozo kende mikolo zo kende pona ngai parce que mikolo ndenge kende kezaka ça dépend. Chef nanga na sola kene na bi mikolo na pona ezo kende malembe mais pona nga mikolo zo kende mbangu to komi déjà jeudi ezo lekela ngai. Mais Dieu est en contrôle de nyosoto, donc ça fait moi dit bien. Voilà bande konanga kolala kolamuka nde bino mo boyebika o eza chaîne et la msara conscience. Vraiment bande konanga ibo like be émission ya bon déjeuner bozo tala na bino soki déjà batu batali 50 batu batali 30 batu batali 20 bande konalingi na 20 wana ata 17 like. Vraiment bande konanga bo aimer mission bo fina kaka esika wana esalaka eloko moko te congolais. Bande kona bino bamboka msusu congolais makambo nyonso problème makambo nyonso matata. Comment tu ozomona TikTok ba eza bien vraiment okoma kuna boy tala ba like ndenge bazotia mais bino na kati ya YouTube na ebite bo tia ba like bo ya ko boma YouTube so bo bomi YouTube bo mona ngali suteo wando mona ngaka na ba stream mike na TikTok parce que ngai TikTok wana vraiment na esprit nange quotidien quoi ndenge pe kota nango pete na Facebook na ba page donc nazaka muta awa donc bino wana mutu bokota wana 2000 wana 3000 wana 1000 wana tamso 4000 5000 pourquoi pas 10000 bocha ba like bo like émission ezaki to ko makasi tozoka tana biso te pour rien makambo ebele le kana sous le baoba awa parce que tos églises te et puis motema ba congolais a kilo sinon te bonga boka ba témoignage koleka kutu na ba église. Alors ne manquez pas ce samedi avocat Nabiso Aoleka. Aujourd'hui, jeudi, c'est notre pasteur Aoleka. Aujourd'hui, ça jeudi, le bas au cas contraire, a eu empêchement, mais il a joué, il y a pasteur, apôtre Paul Aoleka Lilo, pour na côté Abiso. Et puis vendredi, il a divers. Alors le samedi, c'est l'avocat Ibrahim. Azo le belapso makamna na banda ko ba succession ba chana ba Congo ba botola le lupangu o lukakandeni o récupérer lupangu na yo ba famille ba zo ba le buka lupangu ba kanga. Donc l'avocat est là, notre avocat est là, donc n'hésitez pas. Un bon prix aussi, c'est la famille, voilà. Donc bande konanga likamna eko lobela mo moké na 15 minutes na tikali nango. Et ça juste likambu ya Marcelo Matea ya Marcelo oyo ebimisi polémique na kati ya communauté na bande kona biso ba oyo ba veuve ya papa Wemba na veuve ya nani ya babenya nani ya Kester azali papa bana na e baboti na e bana ebele je crois 4 enfants comme ça. Voilà na libala na sikana nkuta botite donc abundela kombo wana ya Kester ndenge pe papa we nani mwasi toujours azana bana na e aza ko bundela kombo ya mobile na e bande konanga. Voilà tokola la kolamuka
Et ce n'est pas d'abord la première personne oyo azo condamné Papa Wemba ki abebisa génération. Ce n'est pas la première personne. Et puis bato ebele balobela kango, en tout cas bato ebele balobela na bango ango, biso ba chroniqueuse, ba chroniqueuse, bato ebele na nzela, biso pe na ndako to lobela ngo ke Papa Wemba bebisi génération obimba. En tout cas, moi je dois être clair, hein, voilà. En tout cas, bato ebele balobela ngo, c'est pas Marcelo yenda za mon première fois mutali boso aya ko lobela ke même en public, hein, il y a des gens balobela on peut en public que batouana balobango petit lelo Kofi a BBC génération. Pourquoi pekisa ki musique na Europe pour la ligne ba musicien na biso ba beta ali sauter parce que ba baby sarabana bazo baby sa génération bazo ko sente bana. Voilà, même temps parce que Papa Wemba azaki pe na bomoi banda pasaka banda ko pe ko beta li sauter. Donc ba combattant pe balobakango boki choix ya balobakango tout le temps que ba musicien ataka en général ata soka cité ba combo boité, mais quand on dit ba musicien Papa Wemba aussi est là dedans, Kofi est là-bas, génération ya Wario tala ba Wario être lobapé il fallait assober sa génération. Batunyo surtout on est ba bundela mboka na bango on est ba kipe makam na bango o mamikoti sinaza Wario mususu Gaulois ba Gaulois. Donc sans vous mentir, même biso ba youtubeuse ba chroniqueuse ba chroniqueuse ba TikTok ba influenceuse tous ba to belé pe bazo bebi sa génération. Neti siko ba musu ba okeni ko katsa mabumu aye na ngona télévision na kati libumu nanga na komi boye nga na tambo na ba voiture kitoko batu lokola ba grâce temo baza ko bebi sa génération bazé belé batu ba influenceuse bazé belé ko laksa ba voiture manike lisusu mama mukolo ndenge wana aza ko bebi sa génération manike, hein, de John place aux Ali c'est dégueulasse. Na éviter ce qui qu'est-ce qui ne va pas na mutu na yo. Tu peux ça ba bisou moko ya salité manike tu as des enfants oza na ba koko ute kokufela kutu koko mobimba ute kokufela oza mwana mukete ne crois pas que batu nanya azangi chéri. Oh donc na éviter donc vraiment c'est triste ba bisou moko ya salité tu ozo kata soni na bana na yo te manike. Entre parenthèses, parce que je dis seulement, je cite, tu belé bazo baby sa génération. Ce n'est même pas Marcelo parce qu'à lobby. Non. Et puis à lobby vérité. Moi pour moi, en tout cas à lobby vérité, que vraiment biso toboité tant biso tozo kola tozaki banamike parce que moi bazo bonanga boyena kenda na bande ko kende na pesi ya Yvette bambote ebele leke propre ya Yvette. En tout cas sur Hollande émission au reconnaître nga j'étais encore une petite fille bango bazaki déjà bakola ki ya Yvette moi si ya mobile na épée azaki ministre mbalebele Luzolo voilà. Bambote belé ya Luzolo na biso azaki ministre boyebi na ni na biso abala Yvette azali leki propre mamo tata moko ya Niarkos. Alors biso de quoi tu as proche ya Luzolo to bande ko kende au serment ya Luzolo ayeko sala ba thèse na poto ya Yvette atikalaki to bande ko kende kuna na Mombele je crois et pas na Bango et pas ba Niarkos. Voilà toi qui bana mikie. Alors na mona ya Niarkos bandako kende baza bateke je crois bandako keti bakota ba Brazzaville. Donc je connais et Yvette, vraiment des gros bisous à toi, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Voilà. Donc Niarkos azaki a telemaki kaka mutu moko nyaka mulai boye. Il pas y a je crois esprit on est kota qui est parce que bazeta bandeko esprit kolata wana mingi et ute na Congo Brazzaville. Esprit wana yes konda telemisa ki on na kati ya Congo amemi yango Papa Wemba zui yango ba emene ya bazui yango ba kotisi idéologie wana na kati ya communauté. Il faut la bien raser. Oui, c'est normal mobile, il faut la bien raser, azala bien parfumé, azala propre, ala takitoko, tola ta bien, mais si ko bilo mo boye bike biso to exagérer ka nyoso.
baye balakisi biso mwa poison mukie kaka biso tokomi na mama azoteka na ye makala kaka boswani na kala ezalaki boswani na bino kaka esili na bango mpe bamama quartier sikoyo ekomi boswani ka batieli yo poison omikumbisi ka naza kitoko batieli yo poison donc biso nde bakongole to exagéraka eloko nyonso tu vois tokomi ata kutu oza na ona mbongo te okolamuka tongo keta na tombola mutu liboso ke kopona pona repase ka mpona olakisa yo sikoyo olata yango mpona yo moko non yo komi sikoyo kolakisa okomi sikoyo kolia eloko ekoki na mongongo na yo te ale sikoyo bango bapapa wemba bango wana bakofi banani bato donc nandeka fali akoma kolata mwa basket moni mutu nyonso alingi kolata donc congolais sikoyo tobebaka noki parce que to exagéraka makambo et puis toza bilanda. Donc Marcelo a dit que la vérité que papa wemba génération na ye mobimba wana abebisaki ba génération eza vrai eza nango histoire à lokuta te mais akangaki pe bato na makasi te to bo comprendre akangaki bato na makasi te bato ebele na poto banda kobuka baligal bazali koyiba mpona kolatisa papa wemba mwasi na ye moko oyo avandi ne bambula na bambula mama Amazon asala témoignage ndenge papa wemba abebisa ye nde papa wemba abebisa génération mama Sharufa mponi oportaka ye plainte te asalaka mokutu wana moweyi azali oporte plainte te pasteur atei oporte pe plainte te soki omoni vraiment ke oza na problème yango wana bazoloba yo ozoloba na Marcelo asali mabe oui asali mabe eza normal akoki koloba ngo aza na droit te ya koloba ngo na chair mais aza na droit ya koloba ngo pe quelque part soki bazoloba mboka na biso ebebi po anini so babi basite bato bango mpe baza site na kati parce que azalaki wana akokaki mpe komema mboka ndenge bato toloba lokwa ba Youssou Ndour bamemi Sénégal aza musicien mais asali babale engagé bazomema makambo kitoko ozomona papa wemba azali na bakapasité wana ya komema mboka na ndenge moko ya bien akoki mpe kotika école ya musique akoki kotika makambo ebele ndenge alingaki bashege wana shege chance eloko pamba akoki kozwa bango atikeli bango école ya menuiserie ya kosala menuiserie balobaka ya kosala ya maçonnerie akoki kosala babiloko ebele mais atiki ata école moko te atiki kaka ke bato kaka bien rasé kolata mais mbongo bato basomba bilamba eza te bato bakoma koyiba bato bakoma kuluna ekota bashege wana lelo bakoma bakuluna donc voilà mais ntango alobaki shege chance eloko pamba eza nga na mona yango eza cri moko ya kovalorize moto ata oza shege kota classe tanga chance na yo mpe koko sourire même oza na balabala lobe kosala nini okomi mpe mutu nga nazwaki yango na sens wana nde nga nazwaka oti lelo bandeko makambo na oloba eza te ke naza vraiment naza 100% ke na oloba bien mais soki omoni ke nga nalobi mabe tia na commentaire contredire nga c'est pas grave parce que tozwa na mayele biso na biso alors ntango yo sikoyo mama ya Amazon omoni ke balobi na mobali no ndenge wana justice eza na Congo eza état indépendant kende landa procédure zwa parti wana kende nango funda Marcelo bakokende batindeli ye convocation akoya koplaide soki azwi te akofuta ngako na oyebi so kotika te lokolo oza lésé atangi koma mobali no na chair a respecter mort te kende nango na procédure normale mais lokonga na sepeli te yo oza kuna na Congo ozokende kozela ministre soki honorable na nzela azokota bousculer ye banda koganga la veuve de papa wemba la veuve de papa wemba ça c'est du désordre na mboka c'est biloko ya bongo ekosimba te oza mwana mwasi ya poto ovandaka na poto
pourquoi bolingi kozwa mentalité pe boye ko nango te okende kotiango pourquoi lingi komema makambo ngo mbangu Marcelo azawana akokima te mpona likambo alobi na cher akoassume baresponsabilité na ye kende na Gombe kende funda ye porte plainte bakobengisa ye akokende biso mpe tokolanda ndenge Marcelo akosamba ndenge yo kosamba sikoyo kokende yango na nzela ya désordre ndenge wana sikoyo ye honorable aka asani honorable alukaka Marcelo abetisa ye fimbu après tu vas gagner quoi okoyebi te koko gagner ba million mama Amazon oyebi te koko récupérer mabonza nyonso bato batiaka kuna pepe na biso baosouffrir kolia na pasi koleisaka Marcelo alataka kitoko te Marcelo bilamba na alata eza bilamba ya $2 eza bilamba seconde mais Marcelo atoka baavion ndenge alingi bana na ye batangaka na poto mbongo na Marcelo aziongo so aziongo na maji te na maji na bango bakenda kokota mpona babendaka bato mbongo baninga na kala bazali na bamaji bazwi nguma na ye azosanzela ye mbongo mais ya lelo bango bakoma na maji ya koappauvrir population mama nde bato bakoma mite ya mabe bato bakoma mite ya mabe makasi bande kobolanda TikTok oyo Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa est basaté pour se défendre. Ministre honorable Yohana Bini. Siko juridiction comme na balabala. Mboko kobonga te. Siko azwini câlin. Après câlin, enveloppe. Hey, Amazon bande kwata bino moko. Bomoni dange ngokoka. Eza normal te. Yako kene ko kanga mutazana musala boazo ke musala so pa zawati. Ça c'est du désordre. Namboka na biso to boyi biloko boyi mama Amazon. Ato za da raison. To boyi na biso ango. Memaye na justice. Siko tango refunda pa honorable. Honorable a osani. Ako kende ko tida ba soda illégal. Ba kende ko beta Marcelo ou bien ba kanga Marcelo. E ko za makambo ya lu eza na sens te. Mboka wana toza na besoin ekende kitoko. Tozo bunda butu na moi me bino bozo bebisaka bino bato akala boy. Oiza makambo kala otolingi sute mama Amazon. Kende ko funda ye. Tu as le droit à ko salir mémoire mobile na ote mais yo mo ndeko za na posa consciente que bato ebele ba beba pour la musique wana. Oza consciente nango et puis oyebi que papa we ba senta basi combien. A baby sa ba vie ya bato ebela botisa bango. Ok, yo mama Amazon oboya même que banana bato na bazwa par ya papa na bango. Alors la loi dit que il faut banda ko nyoso ya papa mba yo teka biloko yo teka falo kabola mbongo wana na bana nyoso tu a mama Amazon. O salango te. Toko ya avec tout ça ba succession, on va en parler ça ba samedi. Yo moko pa ozana ba ko porter au plainte c'est pas ya bana ya papa Wemba parce que papa Wemba laissé c'est bien o ezalaki emonanaki na miso batna o emonanaki te bo teki yango. Est-ce que tu as donné de l'argent na bana ya papa Wemba wana nyoso point d'interrogation soki balobi pe bafunda yo poza mokangami landela makambu bien bande ko likamba bo emoni ke o sepelite ba fingi yo ndenge par exemple dani fali asepela kite na garçon wana journaliste wana pour makamba ba trophée na bango asalini akei ko funda ba kei na juridiction ba ke ko samba place ko kende ce garçon na raison fali na raison mais oyo ya modèle bo to lingité parce que Marcelo il n'a dit que la vérité alobi kaka ya bosolo ke bo ba baby samboka. A cosité,
parce que basali pe loko malunga te. Ba yena ba idéologie parce que ce qu'on t'a ba sénégalais. Il y a pas un musicien sénégalais. On a ko bebi c'est la bango mboka. A promouvoir ka culture na bango. Ya bilamba la bango milai. Ata soko ke ipa ba ivoirien. Ba musicien na bango. Boyebi bango bele ba kombe zoki manga ba Alpha Blondy ba to bele wana ba beta ba nananina ba soko tande balata ba sa salité te mais ba zo lata bilamba moko bien ba au monde que ba mbongo biso ba chance ba mbongo ba congolais bazwa surtout zaki ba ivoirien le lombe ba na ba mbongo bele bele batu nyonso presque na poto baza na bambongo mais okekutaka batu basakame babilamba baparfait babiloko etonda tokoma lokwa bifunda tokoma na bandako na biso tokoma na bapoubelle propre osoka ngo poubelle parce que poubelle wana ozoka poubelle biso tokoma na bapoubelle siko ya propre na kati ya bandako mutu nyonso meme ngala danoisa naza na bapoubelle na kati ya bandako ya nini ya bilamba kututa musu olati te pona nini kaka osepeli eza bongo eza ndenge wana mo nyonso ni mwa concordance mwa pembe mwa eloko eza aboye mwa polo na ngai fekende bien na pantalon donc ekota biso bakotisa biso tokowanga nango te ma Amazon Marcelo ateyaki vérité okuta eza eloko mo boye il faut tobanda koteya yango mpona donc ebando longwa nga kutu mpe nateyaka yango naza contre basapologue wana na basapologie na baeglise wana ya basapi nazaka contre yango naza propre nake mosala propre mais na mbongo mokie nalati eloko ya kitoko eza te babiloko mbongo nyonso tu ozozwa 1000 euros ekei yo otikali na combien même so gagnaka 3000 osoka 1000 euros kesombela yango bilamba ozoka 1000 euros keko 2000 euros kesombela yango soki chemise ata bino moko vraiment abongo siko bana no baoliani donc pour na suki wana vraiment tolamisa conscience bino mpe botia bacommentaire na bino moi je ne vois pas mabe nini pasteur Marcelo alobaki vérité même mpona emene ya bato bakomaki kaka kotambola lokwa ye bakomi kobude bato bakomi kolata baveste milaiti awa parce que bakabelaka ye veste ya cher eleki nango ye munene mais sikoyo aboyi yango akangami kaka eza elamba ntango alati yango ekomi mode banyoso bakomi baveste ekota maboko vraiment abomotama yango boye basapato ya kilo bawestern bakomi kaka bademarche baloba te mais soki oza lésé famille na mine eza lésé poke na juridiction modèle wana okei nango esimbi te. En tout cas, bon attendez, salut. Je dois vous laisser, bande konanga. To solo livre, vraiment, c'est le travail, hein. Moussala papa, moussala maman. Les sujet, moi, moulaï, mais on va en développer après. Bye bye, bisous.